Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Il dépend de car on a air beaucoup en bas vidéo na biso na banda kuna bino voilà. Beaucoup tana no bo aimer bo partager. Ma bébé ça zongi li susu. On tout à la filmer. On tout à la 6e épisode. Famille Libota Shalom. Shalom, shalom ma grande famille. Ma famille du cœur. Bah bonjour, bah shalom na bino voilà. Beaucoup tana no bo aimer bo partager. Mo tout na ma bébé c'est ni susu na papa Serge, na papa Alain. Ni susu na papa et papa Alain, papa Blaise. Nini lisusu non to solo la boyebi que non maman BBC a créé canal likambuté c'est juste o izo le kawana nde to lisusu to partager na bino boto na maman télé lisusu il faut mataka toujours miniature c'est-à-dire que non to ti kota la film na biso promotion est raté to ti kota la film na biso na titre ya des dogs Hey, bakozanga ko ine ndenge nini, bakozanga vraiment kolinga Belvite ndenge nini na ba film aboy. Ce genre d'inspiration. Belvite kozanga koza matière, il faut zaka matière. Na ba genre ya ba film aboy, bakozanga koloba keno biso campagne kaka ya kolandela e nyonso mabe akosala to ya ko dévoiler ngwa. C'est-à-dire que non, ye ndenge azo akoma ba film na ye ezo beta bango na niveau moko. C'est-à-dire que bango na ngambu na bango c'est comme si que non ba film o Belvie azo comme écriture à Belvie. C'est-à-dire que non Belvie a ça la moins erreur. C'est-à-dire que non bazolandele à la loupe ya koloba que non moindre pépé pas dans une matière. Je m'excuse. Yango il faut que bango bazalaka zalaka. Doti kota la film na biso. Pona zo bino tenter na kota na moké na 6e épisode. Je crois bandeko o balanda ki nga lobby. Na lobaki yango bien na lobby que Davina asimbi touche. Kuna bandaki na mobali na ye, prophète azalate. Lelo etikali ba jour ya ko compter pona libala. Match me baluka. Match me baluka. Vous savez, bandeko, Belvie, Nzamba pambola, Nzamba continue toujours na ko pesa ba inspiration. Il y a évangile ya zosala o bato bakoyina parce que ata nzambe ye moko pe bayina kaye bandimaka te ke no azaki mwana nzambe. C'est-à-dire que lorsque idée wana ya koloba ke prophète a mamiki déjà papa Serge a mamiki déjà a déjà prophétie o e bouleversé ye déjà et azui mbala moko kanda na décision. Boyebi ndenge diable a travaillé à kabandeko. To sosola. Boni film oyo eza na biso eza leçon. Bomoni ndenge diable a planifié ka. Diable a planifié ka déjà a tchaka déjà na ba coin nyonso akangi kangi. Donc tango banda ka boy ayebi ke no a ezo banda boy tango ekoya boy déjà koto na ko ba okuta déjà calé. Botala eloko ada aibisaki mama bokilo na e o eza le andaya aibiso se ki akosaki te nani akosaki te nzambe muto akosaki te ngana bana ko zelata aloba prophète pour ceux qui aloba kata prophète
maman nani le alinga zo moi indice moko boye que non donc c'est-à-dire que non prophète a ébissé à quoi ébissé comme ça libala moi nange baby balinga ba kumba na bake wapi bake pas tirbo o aza pasteur titulaire bande on déplace na banayi cause oh yes nzambe alobaki bande on azaki na prière na zo intercéder alobaka ka prophète aloba prophète ce qui a possible prophète ils a déjà indice dans la belle vie ninga zo kina biso ta ba G à belle vie ta ba G nzambe nanga sikoyo diable nenga planifiaka prophète abimisi déjà ya ye ya mabe bo monte ba yebisa bino ke no libala diable a combattra libala bato ba comprendre ngo te so kutani na situation na kati ya libala na ucha mabolongono na se bo pesaka espace te bandeko eza makamususu botala kango kaka te ke no ya koloba ke no botala ngo kana miso na miso kaka physique boy makamususu faut botala ngo na spiritualité botala siko awa prophétie ebimi pona ada andimi prophétie wana et lorsque Léa aye agissement ya Léa qui mabe makasi agissement ya Léa qui makasi oyo esali ke ada automatiquement na prophétie ba pesa ki ye e balani na comportement ya nanu ya manano ya mama bokilo bo comprendre makambo yango donc ada prophétie ya lokuta mais et balani nanu na comportement nanu oyo mama bokilo ayaki nango lobi o pesa date ko sala ka ba je wana te to suki wana pete Davina pe ayeko ya avant disi mo botal ne Davina kinaki nango likolo tout ça eza œuvre ya nani eza œuvre ya diable bande ko mokilo eza mabe bomoni yango to ba ke non mwana nzambe aza mwana oyo alinga il faut za souple ko fungola toujours ka porte été ko fungola toujours ka porte été katala Davina libale filie na de total 6e épisode ndenge na omone na likambo ngo ndenge zo kenya film to suka peut-être na 10e épisode to kena 15 te ndenge na moneli Davina donc ada azui déjà donc il est déjà profession na e balani na comportement ya mama bokilo na comportement ya nani ya mwasi na e Davina nyonso neza œuvre nani ya diable tango mami kina nukoto nanu apesi prophétie akemba na moko pe akoti e pa Léa parce que Léa s'est comporté le quoi pe mama bokilo te a se comporté on dirait ya Davina mbala moko mwana poto akangela bi c'est-à-dire que non au prophète alobana ni prophète aloba ki eza ya solo danger eza na famille oyo danger eza na famille oyo leçon eke na bandeko o balingaka prophétie bandeko na sekisa bino babiso ba mususu soki lelo to komi na ba maîtrise c'est parce que to l'équipe na makambo ebele ba profession bandeko to yoka ezate ke no oyoki ka te ke no prophète moko azakuna yo wana mbangu donc c'est-à-dire que no awa na opesa ka nzambe nanga merci po na okelo ba ke no na komi mir sikoyo boyo ka te ke no prophète moko ayaki bandeko okokende mbangu po ke ka ko yoka ba koma ko sakana na biso ba prophète oyo ba koma ko sakana na biso webi ke no bandeko ba melisa biso tina mai comment prophète a prophétisé ka ba biloko a sentiment donc atali yo kaka de vie boy atali yo bandio ba na moni oza na Canada na moni oboye oza mutu munene ba professeur na toyoka ango chaque jour pona kolongola milimo mabe kolongola nini somba mai bo somba mai ya 5 litres wana camarade nga mutu akumba kinga toke mbangu tozui akelo bino bo somba mai ya 5 litres bandeko tokenda to somba mai ya 5 litres mutu na mai na ya 5 litres biso na mbangu toya mbangu de délivrance bandeko non sekisa bino eza ke non bato bakoti trop non sekisa bino bandeko ça fait mal bato oyo ba prophète oyo ya lokuta oyo ba détruire ba makambo ebele na ba bomo ya bato bandeko tozui mai to komi na mai kuna assemblée pe huile d'olive bandeko zate ke no huile d'olive soki ane huile d'olive na biso kaka boye pa
ya sika pe ba atindaki bato bake osomba baye nango atieli biso na kati ya bamai na biso na ba 5 litres. Donc mutu nyonso abandaki koya kotala ye wana ezali kaka 5 litres ya mai 5 litres ya mai azotiela biso huile d'olive. Sikoyo na mayele na bino moko nanu mai basangisi na mafuta ntango okomele osala yo ndeni ebaluka yo te osala ndeni osanza te osanza sikoyo ntango osanza wana nde alobi keno mafuta etravaille. C'est-à-dire que non, biloko ya mabe nyonso elongwe. Tala niveau basaka na biso ba prophète oyo. Or mai na mafuta bandeko ebala na raté. Okoyoka penza muteme ko baluka yo jusqu'à tel point ko sanza. Imaginez ce qu'on met la 5 litres wana nyonso. Can you imagine? Can you imagine? Ce que ta ndenge Davina di ba lesili. Lobi na yebisa ki bino bango nde bazaki ba voyant ebele na balabala to mona ba wesu na banzela te ba fongola ba église. C'est un bon message, hein? Et ça message moko ya bien, ya tableau ya nani ya Davina. Ba omona ngoka pe soki ndenge nini, ba to ebele ba vie ebeba pona ba prophète oyo. Soki oza souple te, oki otelema. Soki oza souple te par contre otelema te. Soki oza souple, tu peux encore refaire ta vie. Bota neti Davina, mobali autaki déjà poto. Ba niveau nyonso na elobi ye moko déjà na sina sombeli ba fille d'honneur na nga bilamba ba danser makamu nyonso ka ndenge kendaka wo ndenge to sala ka ba mariage na kini surtout ya lelo ndenge koma oya ko yebisa mutu ke no zela na no boye. Attention ce que boye bisanga ke no libala na soki ezate Davina okangana ni ndoki vi na ye kozala ndenge nini soki akozana entourage ya bien te au moins kaka ke non mutu aboye pas omoni donc wana azangi ko supporter ango akomi malheureuse vie na ye mobimba bomoni akomi kaka koleka na balabala ondire mutu moko alekana soki pe ndenge nini via mutu ebebi nini souci ya mobali alingaka ye mobali aboyi na donc arobosa na kochata poudre bomoni ndenge bato ebele bakoma détruit na babomo na bango pona ba prophète. Prophète ezamutu oyo, c'est la bouche de Dieu. Et puis, prophétie et bimakana sagesse et belé pour na okabola batute. Mais prophétie au papa Serge abimisi. Eza prophétie moko boye au pasteur na biso lobi ke non, ezalaka na 3 sortes ya ba prophétie. Si ko prophétie oyo nani papa Serge abimisi wana eza prophétie moko a détruire batuti. Yebisanga yo za prophète nzamba la kiso penza ke non ndeko mwasi oyo ndeko mobali oyo azala maladie boye maladie oyo ememe na liwa. Est-ce que yebise ke non mama e maladie no ko boma yo donc ndene ezana yo maladie ezo memo na liwa? Non, nzambe ye moko pa bana ko loba na parabole. Un prophète a oki loba direct ndenge keneki na adate. Siko ezosala ke non na biso bato yango toke ngulu kaka donc adazoki ata tenter ya ko réfléchir ou encore tant ya koloba ke non prophète ya yebisinga boende nini muto amemelaki nga eza nani mwasi nanga fiancé nanga nani Davina tika nano na benge to solula muto azala bongo ti donc balobaka non le diable c'était un riseur nakangi nanu parenthèse on na wakozwa ba 30 minutes pamba toke siko epa nani mwana oyo tegra étoile mwana sa baby étoile mwana sa baby mwana komi chien méchant na zamba kuna komi ba papa nani ba papa lianza kuna ba komi kobelela. Donc mama makambo ndoki ya nani ya village wana donc acheka mwana yeswe boyebi ke non ayoka ki zoto malili tangu na moni mbwa asotele nani mwana ya mama ya nani mwana ya ce qui 7e bagarre ye kutu kombone ekimanga mingi boko melanga na panana na ba commentaire comme ça na kanga kombone esotaka ngai Nathalie kombone za nani donc ba pesie kanda botaka ndenge manka ki papa na mama na ye tegra. Maintenant tozoyeba te nzabelanga tozoyeba te mwana ya 7e bagarre akokufa to ekozala ndenge nini
sûrement akokufa parce que babelelaki balobi déjà ke non bwana azoboma. Sikoyo suka nango ekozala ndenge nini? Soki sikoyo babandi ozonga na bakini akokeka na molimo wana donc na kini mpe akokende kosasa. Hey! C'est grave, hein? C'est grave, hein? C'est grave, hein, bandeko? Eza leçon à tirer, hein? Tous les qui sango kaka boye te to mona ngo lokola on dirait so ipe game moko boye non, hein? Leçon eza na kati, hein? Ba parents Maman étoile, tanda moko maman étoile a opé sangai, je vous dis. On dirait na kota kana kacha film na kinde ko sale so pendeni. Alors attendons voir peut-être ceux qui mbwa ko boma mingi. Dans so wa sala bikila kila. Maman makambo fo mutu. Fo mutu. Hey, j'avais la film. Alors, voilà la grande famille. Tu as la 6e épisode. Tu continues la kota là. Tu as la lobby 7e épisode. Soki, moi, na ya 7e bagarre. A okufa na mbwana parce que mbwana pas otika mutute. Donc, na je kaka muke bazo beta na bango zango wana kaka incompréhension. Momoni diable ninga zalaka. Quand aboteli bango ka incompréhension na nani na je babane ko sala. Et voilà. Et memeli muninga mususu nani problème. Et voilà, liwa yangwane landi. Leçon ni neza na bandeko. Ko so na mususu eza ko so na ya normalité. Ko so na mususu ko monika aboy. Silama na yo. Parce que okyo za boza na bovandi na lokwa nani tegra ninga zana. Déjà tegra zandoki. Tegra zandoki po azo baluka mbwa. Ah vraiment chor. Ah penza ndoki. Yango na lobaka fois passé na lobi que non ce bon moni batu bavandi il y a toujours des tiraillements et ça est vrai à diable. Ta ninga sema bane déjà ko luka nazo ibate sko maman makambo pourquoi kaka sali boy nyonso eza ba étoile basila makate bado bande ko na suki na nga wana na suki wana to zaka wana ebele lisusu po na 7e épisode na biso ya lobi et ça l'a disco cher des poules makamutega comme ko sala kito côté mais to tirer ka ba leçon to tirer ka ba leçon. Voilà, les gens beaucoup mis tout na ma bébé c'est problème ni na papa Blaise. Non, tout le monde qui papa Blaise ba yamba qui à ça qui sorti médiatique mon kolobi. Papa Blaise aloba ki eloko moko ezaki très profond pour nanga. Question moko ba poser ki papa Blaise. Réponse na ende sa ki non nga maman BBC na ya kosa elango analyse. Bozela na tchela bino makambo o ya lobaki. Comme ça on a travailler sur ça. C'est grave hein. La fille n'a pas ça qui est en haut. N'a pas ça qui est en haut. Yo. Ya ngoyo. Attendez. Tout ça là comme makambo ndenge mo. Ça dit que ba journaliste baza ko influencer artiste. Est-ce que par artiste ça type ba journaliste en cours parce que déjà tu es robia wa boyokani avant émission. On a na tumbi donc la personne qui est manipulable c'est l'acteur. Donc na acteur, na ba journaliste baza eloko mo ba ça eloko na moment nous avons. Donc ça la question fait na moment où Blaise Alega écoute une émission Tala Makambo Alobaki. Zolanda la grande famille. Bozila. Vous savez, on va dire ça la bonne moment. Donc quand il y a une émission
Lobango qui est au qualité. Mais tu qualité, moi je préparais dans mon émission. Ok. Mais ça, c'est pas de Misusu. Yokana qui yo, Lobananga boy, pour tous en compte à rendre dans mon tomo, pour la fiacoulaï. Donc, mon moutazana, n'ingénie à zoomer la maman Kamoulaï. C'est du ça, Moussa Nobi. Nana. Bolandi Bandego, je crois que c'est sous pour vous comprendre. Mais entre les acteurs et les journalistes, Banane est influence. Vous savez, je suis bon. On va ça la bonne moment. Tu veux quand même une mission de. Mais mes questions ça yo ngana répondre quand. Tu yo qualité. Lobango qui est au qualité. Mais tu yo qualité, moi je préparais dans mon émission. Mais ça peut pas te misusu. Bah yo kana ki yo lobananga boy pour tous en compte à rendre na mutu mobo pour na fiakulai. Donc mutu mutazana ndingine yazo mimila mama kamulai. C'est du ça la musala nobi. Ngana. Bandeko, je crois Bolandi. Pablo Zalobi eloko moko eza profond. Eza belaga. Alobi nini? Omoni ba comédien. Tant on a le barakeno pour mayo nyonso encore ba problème ezo le kana monde ba artiste ba toi aussi ça mweza ka bango moko. Je sais pourquoi na lo ba bongo. Pablo Zalobi eloko moko très profond alobi. Bon moni ba artiste comédien belo ba bima kaneti ba télé si oyo. Tant yaka ko sala ba analyse ba yambaka na ba émission bandeko ba yebaka déjà ba question ba préparaka déjà ba bikeno de na minito to sasa mutu tel ba préparaka émission na journaliste bon mona kuna nani quoi ça théâtre zo kena ko kufa banani bazo kufa bazo bomango les artistes yango na lo ba toujours a keno sorry biso ba chroniqueur ba chroniqueur ba chroniqueuse to aussi ça likambo ya ba artiste té au moins ba artiste bango moko bazwa conscience ndi ba aussi ça comment est-ce que nani papa Blaise alobi très bien alobi que non journaliste nani artiste en solo na journaliste abi na minute on a ça compte à rendre na mutu tel siko yo zo ba question au kobe tant on zo poser nga question ana nga siko na ba do répondre directement na zo répondre nde mutu o nazani rando nde loko tozo mona pe nani kabasele bomona ki kabasele tant ba yamba ki e pa soki Congo liziba o mona ka keno ezaki émission moko terre à terre partout à leki eza ba émission ya compte à rendre. C'est-à-dire que non, bah journaliste, ceux qui ba chroniqueur, ba chroniqueuse, bazo yambe, ba chroni maman, bazo yambaye, déjà ba préparer émission na pour na ba lobanini, ba ça la émission. Donc émission eza compte à rendre na mutu. Dozo mona makambo ezo le kana monde ba artiste. Soko moni ba nani ba chroniqueur, misusu bazo zoa ma peka. C'est parce que baebi ba point faible nyonso ya artiste et comédien. Comment est-ce que yo artiste et comédien au kobenga chroniqueur chroniqueuse au PC position le bike non na mito to sala parce que naza na rando na mututel donc c'est-à-dire émission o eza compte à rendre. Nous sommes kuna théâtre ezo kufa. Dans la majorité ya ba sortie médiatique ya ba artiste ebele ba télé si baza na kati. Baza ebele pour ne pas citer ba kombo ba ngo nyonso. Baza ebele bakodanaka déjà que non na minute oto ke nango boye pona mutu wana talaka mutu wana mutu boye ba préparer émission avant do mona kene moto epelaka butu lokola moi sur les réseaux sociaux na ba artiste na biso na monde ba artiste na biso. C'est ça défaut na ya liboso yango wana. Comment est-ce que yo artiste ce que ça na problème na ndeko no artiste bengaye solo na mama o eza musato osala musalo nde musala ezolié sa biso et sunga ba famille. Parce que lorsque ozoya ovandi na plateau compte à rendre bo suka nango ndeni bo kenango ndeni bo suka wapi place bo suka la wapi. La grande famille bo aimer bo partager bon mona siko que non ba secret so ke na ko bima malembe je crois na loba eloko na bi que non bon moni ba sortie médiatique à bateau ba yebaka déjà. Si ko souci ou encore problème ango o esali ke non na ko loba na ko sala émission eza pour nini boko kende na makambo jusqu'à quand les artistes et comédiens
bozela te ke non ba chroniqueur ba chronimama nde ba aussi salikambo na bino non. Soki lelo bokomi komona ba chroniqueur ba chroniqueuse lelo bakomi pe kozwa monopole na avandi penza boy abandi ko finga artiste comédien eza point nini parce que ayebaki déjà faiblesse na omoke. Na mususu pe ata ayebi faiblesse na yo te po monde yango ezokende ka ndenge ezokende wana olobi na kende nango ka bongo parce que bato bayebi kino nazala na ye. Dans la famille, vous aimez vous partager tous solo là. Parce que eleki ndelo, eleki. Bota la émission oh papa Blaise Bayamba qui. Ozo sentir que no Bayambi e ba solo lita normal. Nini ezanga ki ata nani journaliste asa nini akene na ran akene penza na polémique penza. Non. Po Blaise atuna kapé mingi pa nani e pa dinana atuna kapé pa belle vie. Mais ceux qui bolobi botala ba communicateur ya nani ya mama loketo soki ba yambi kaka artiste comédien moko émission wana te ko sala iner polémique na polémique ba hey yeswe bande ko je vous invite boke de kotala émission o bayamba ki papa Blaise bokoyoka même pas que non ba manquer mutu. Même pas et loko etika kinga makasi c'est que papa oyo papa Alain papa Blaise alobaki ya ba comédien belé ba bima kabayaka kosala omoni atata papa Blaise abimi o sentir que non artiste ye oyo et non pas artiste oyo ovandi na plateau oyo kosala oyo ko répondre mutu oyo ko répondre collègue na yo. Randane ko silaka lelo siko ba chroniqueur wana ba yambi yo oyo déjà passé lobi que non na minute on a ça droit de réponse na mutu tel ayebi faiblesse na binoti bon mona que non bino moko nde bozo boma bolo baté que non ba chroniqueuse te bobi ma faible liboso abatuana bo panzana liboso abatuana ici on te que no bango ne baza wana ba yebi que no biso musala na réseaux sociaux na YouTube il faut to travailler matière kota mike kota. Allez-y comprendre hein? La grande famille bo aimer bo partager bo que la film le total 6e épisode de Pesi Pasi. Mbwa bandi déjà bagafu kuna. Mbwa penza bandi bagaf. Mama makamboyo. Et puis ça munoko tani wana kata papa lianzima nani. Mangala na nani na bilanga. Donc elle est sûre d'elle-même misala mabela liwana. Alors to kene wana to yeba sort kozala nini. Ma Marie Hélène bomaki. Ma Marie Hélène azala ba mai ne moko mama wana ah non nzamba pese makasi place aza Seigneur akomi obele la tango balobi bobi mate bokene na mai te bokene bilanga te mabe kotie yona mbango akomi oluka Sylvie ah belle vie do sakana na biswe tape kuna fi Sylvie azo bimela Takuna na Sylvie azobimela. Siko tasiko ne mama Maria asimbi siko Sylvie. Kobimate Vanda. Ndani ezapi nani bido ezapi tiki etika laka. Et puis que non mama Marie Jeanne non aza somo. Alors c'est au moins ça bandeko boki ota filmer. Film au penza to ebité. Soki aussi la mboka soki bakozonga na kini na minute oyo Poutine azate la 6e azaki te 5e pe azaki te 5e pe azaki te totalement siko sort ya na bango kozala nini étoile maele komi kozonga sima yoka ndenge azokata siko mobali ne mangala lobi mobali alobi ke non ngana azotala lelo ba biloko bwena otala bwena fans out et voilà la bingande kolo makambo depuis to yaki ezo simba te bo sala boy problème ozonga boy problème mwana basi ba baby seli bino mwana ba yebite
Mama zotambola kaka boye bandeko eza pe leçon. Bamboka oyo bokendaka bamboka. Il faut koyeba komi batela. Bato amboka baza batu te. Awa babomi koboma déjà nde mwana ti. Siko awa na minute oyo Tegra akomi na hebite. Donc ndenge aza na hebi suka na ekozate. Est-ce que bo imaginer ngo que non, eza vraiment vrai peut-être mwana na onde makamwa ne komeli. Au moins te que non ya kitoko te. Il faut toujours koyeba ko se protéger. Likambo nyonso basalaka batunaka banani ba étoile oyo. Nani amemisi makambo nyonso papa JR. Mboka yango akomi village yango akomi azosila mate. Papa JR azosila mate. Beta miso zo beta miso. Hey, pardon. Oyebi ke non étoile opianga kanda moko. Mwana sa baby na minicho. Mwana sa baby. Mwana sa baby na ye. Pardon. Voilà. Boso comprendre bandeko. Tozonga nano, tozonga. Boso comprendre l'isolo nazo bete la bino makam. Mais bandeko. Donc les artistes et comédiens. Tant que boso sala ba sortie médiatique na bino. Bobima boya kopesa batu, boya kopesa peut-être ba fan na bino. Message. Non moni papa, c'est papa Blaise. Et ça, c'est une mission qui kala. Et pas d'artiste. Pour que l'Olanda ait qui professionnalisme dans l'émission. Et ça, on a flatté. Quand on a communicateur, il y a maman loketo façon bayamba. Ce qui est un artiste, il faut qu'il y ait une polémique artiste. Donc tout ça déjà va préparer. Pour que nous ayons un compte à rendre à artiste. Où allons-nous? Où allons-nous? Musala na bino siko nento oloba eko suka wapi? Okyo benga mutu pa ba bengi yo. Est-ce que neti mama Telesi? Mama Telesi déjà tolbaya ye. Ba sortie médiatique o attaque no obanda musala kan to yeba ngo nyonso ya sikezate. Mama mobimba bima kaka na ba makambo moko ezanga mutu ezanga makolo mama moko apesa kana e conseil te. Mama moko ya sopa kana kaka pétrole. Dites-moi. Makambo mo malongo lobaka to ebite soko lobaka biloko nini ozaka toujours côté mon corps. Et les faits sur vous. Bino pesa makala moto. Donc na moi moko ba okyo yamba ta 4 à 5 fois na ba chaîne na ba to ta 6 fois. Basi ba ebi ke no ye o ana so botali mingi kaka na ba chaîne oyo et défendra mama loketo. Basi ba ebi ke non tangu ba ko benga ye ya koloba botoke nango ba préparer ka ne ba préparer to répondre mututel. Siko boye bisanga ozomona kuna musala ezobeba banandi bazobebisa. Neti soki to lobito zo kaka neti kaka mama Telesi. Mama Telesi soki to lobine ko banda octobre nyonso esili asali be émission combien? Et puis soko landi ba émission ngo azosala kaka ba compte à rendre. Kaka ba compte à rendre. Siko na ba nani kaka na ba collègue na ye. Siko boye bisanga. C'est grave, hein, la grande famille. C'est vraiment grave. Au moins, on a bana mike ba gérer ba yaya. Ba yaya ba comme na ba complexe, ba o kokata sous soit ko pesa ba qui conseille. Vous avez besoin ba foudjar. La grande famille aimait partager. N'est-ce que moi quelques minutes nanga. Boyoka. Bolande la grande famille. Mais entre les acteurs et les journalistes, Banane va influencer ça. Vous savez,
siko bandeko boyoki eza eloko moko boye peut-être bato bakocomprendre yango te bato baignoraka vérité yango oyo oyo ezoleka na monde ya bacomédien les hypocrites nini yango ezangaki makambo eza ebele ezoleka sur les réseaux sociaux na comportement baartiste balingaki mpe bapose bakendene na polémique mais lokola baza na monde wana te ya koyamba acteur ou encore actrice okendene na polémique non toti kotala filme ya Ziguière Pablo azalaki Dio ya ye na Karine ya Mado c'était waouh a expliqué bonjour déjà na bijou nani Karine ya Mado o kala penza mais awe pas Bellevue za ba liboso ta Dio wana ndenge bakendaki nango tandis que ba pesi na batum donc na ba commentaire ba féliciter qui donc ezaki couple moko donc ezaki couple moko waouh na Ziguière elobi papa Blaise ayebisi Karine ya Mado changer ko to suto matisa ta moi niveau yo zakaka na kisite to suto longwe na kisite yo kasiko Karine kisitosh penza gai donc ezaki couple moko na Ziguière oyo na ebite so ezaki neti théâtre neti ndenge nini donc bamemaki biso likolo makasi mweza te bino barter bacomédien soki koyamba bino bobimi ata bolo nalobaka yango chaque jour awa bota l'émission wana badeko eza mpona flatterie te soki nazwiki ka mwa parti oyo parce que nalobi tobelela mpe bango batika bamakambo wana apposé entre ba chroniqueur ba journaliste na bino ba comédien banani bazo influencer bani entre vous donc entre ba comédien na ba chroniqueur banani bazo influencer makasi ngana kolobesa kaka bino ba comédien de besoin influencer parce que yo za peut-être un problème na comédien na collègue na yo luka collègue papa ndenge nini mama boye parce que eza musala obino bosi boponi lobi boye bité boki okuta na peut-être na bakwe moko boye awa bosolola kate osalela ba émission na oya ko luka siko chroniqueur oyo bise que non tala na minute oyo nazolinga ko répondre mutu tel okoposer nga boye siko nga na sasa banani bazo influencer c'est vous les artistes et comédiens et la majorité des abatu ya mama loketo bokende kotala soki bayambi kaka artiste et surtout ba o ba jouer kana et pas na bango ba kenda kana ba émission na bango kaka na polémique oyo nini ezangaki kipeke non nani ndenge yambaki papa Blaise boye azwi pe audio moko akoloba tala boye balobaki boye donc azape wana eza buzoba aola kisa ki professionnalisme et azo bimisa image ya bien akoloba ke non azala pembeni ya Bellevue sikotango bozo bima bino ba émission na bino ezaka ba problème bino ba émission na bino kaka ba problème oh mon Dieu j'avais jamais m'oublier regarde-moi ça bozo kene na makambo yango wapi bobongisa musala les artistes et comédiens nini yango ezosala te baartiste et comédien bozonga batuko siko ntango bozoloba ke non Bellevue moto azobebisa théâtre par rapport à quoi parce que nga nazomona baartiste baacteur ou encore baactrice oyo bazojouer et pas Bellevue télévision soki bakoyamba bango c'est plus koloba makambo ya filme koloba peut-être que non donc bapesa bino na esengwa kolanda émission parce que lorsque bozoya bolobi que non Bellevue azobebisa théâtre nga ezolekelanga parce que naokoma te
Non, comment te? Télé si y a toujours na compte à rendre. Chaque jour, il y a ce qui a fait des sorties médiatiques, à ça qu'on a compte à rendre. C'est-à-dire que non, bino bozaka ba trouver bozaka ba trouver problème. Hey, pardon, Badji. Vous allez lire l'air. Vous allez lire l'air, franchement. La grande famille, beau aimer, beau partager. Et ça, ils sont toujours bien. Non, chité. Connexion, c'est un problème, hein. Bon, baby, ça me sala, hein. Les artistes et comédiens. Bino, mon connaît, bon, baby, ça me sala, hein. Botika belle vie, kimia. Pour ceux qui belle vie, bah, n'eko tinda ba communicateur na e. Mais tout le monde a que non, tant que yambi blaise. Tout le qui peut bouzo ba na émission ana. Maintenant, pourquoi quoi y toujours na combat mutu? Et ça la bidon d'engeni. Bref, c'est au moins ça la grande famille. Na komi na nga ko chité. Vous allez belé pour un film na biso tozotala. Il y a des dogs. Je crois que tu as 10. Parce qu'il y a vendu déjà un bois et bandit na 6e. Et voilà. Ah aussi, ça va tenir sur Mboka. Non, moi, je suis maman Mireille. A kene suko sani na bilanga. Parce que si ba belé likuna keno, bokende na bilanga te, bokende na maïté. Ah, bino pe bano. Bon, que ka ba to ba problème. Aimez partager la grande famille. Bon, aimez beau partager. Na komi nanga ko chité. Merci vraiment na bande ko nyonso. Oyo baza ko komi na biso pe baza ko benga biso. Vraiment merci pour la considération. Bozala wana ebele. Toza biso wana nyonso. Toza biso nyonso wana pour na ko soutenir Belle Vie. Pour de bonnes causes. Et pour de bonnes causes. Alors, bino pe batu botala ka biso. Boza bazo bate. Po botomaka toujours kana ba piège ya bande comme sous ko bazoya kana ngo butu loko amoi. Alors c'est au moins ça. Aimez partager. Ezanga wabino BBC Mpoy TV. Toujours on est ensemble. Candy Star pe azokotisa ba film bato balobi mama BBC non bavarder pe pona ba film ya Candy Star. Ya bientôt na obandango non bandango vraiment. Faut na sala ngo pona biso de défendre na biso Belle Vie pour de bonnes causes. Les ateka to ya ka pona osama kelele. Tout ça va vrai. Tout ça vraiment va vrai. Alors so moi ça mon la Belle Vie. Maman BBC déjà c'est pela kanango. Ba idée na ba tableau na ye botaka na tableau ningi maman Marie-Jeanne akomi ko maman Marie-Hélène plutôt maman Marie-Hélène tant que ko belela Sylvie ngana bien basi balie nzambe na bomoi aumeli pe pona ko bima nyonso na ba ya Belle Vie nyonso na ba ya Belle Vie tant déjà maman Marie a eu déjà tension Sylvie a obima tenga déjà on a bien moi nana balie déjà. À 8 ans pour na kobima après kobima. Voilà nyonso nini. Inspiration à Belle Vie. Beaucoup ka go. Donc à ça que non yo nengo zawana. Ata ba belle lo kobima na nuté. Umela mo muke kuna mama na yo azo attention. Ba biso nyonso to zo ba attention. Après na moni azo bima kuna. Belle Vie go satana ça no Belle Vie balola biso no. Bref, c'est au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager. Biso faisant to kota na film, nga na zo apenza temps. Na zo apenza temps. Et puis surtout on ta film, ko déranger no nga ko tout pour que zo gifle. Pour na zana moi na mukete. To na moi mke. Pardon. On prend vraiment notre temps à côté ba film et c'est pourquoi tu as la simplicité pour comprendre.
Voilà, je vous aime bien la grande famille. Bozala wana bo aimer ba vidéo na biso bo partager. Bellevue TV eza wana ezokotisa ba film kitoko, Candy Star pe ezokotisa toza wana pona Bellevue bandeko bolemba te, bitumbeza makasi. Bitumbeza makasi vraiment, mais tozaka wana topesa Bellevue force. Moninga uti na ko fêter na ba anniversaire na ye bien moi na yezo si la kalaté ba de mois mike balamuki. Ba aussi la mabango moko. Voilà. Je vous aime bien la grande famille. Bozala bien na ba famille na bino na mabota na bino. Tokutani prochainement. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.